9-1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon kata avec de bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Bulzer91 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Bulzer91 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Bulzer91 aussi. Merci na bato nyonso balandanga à travers le monde na pe simbote na bato nyonso balingaka site na biso Fimbouna Fimbo News site ya patron na Ken Piana Makizembe. Vraiment na sepeli mingi koyambela bino lelo moto moko oyo aroma koningisa Zaire o make koma make soki alobi Zaire ningani na koyambela bino lelo invité na ngai Malele na bengaki Malele Watash lelo nde na koyambela bino na plateau na ngai comme ça to solo la to pesela boyoka makamto sola et que ça la bino bien. Bonjour Watash de Blaison maman comme musique on va la pembe sur le rabat de Blaison sim marambo donc bino tout ba pemba faux ba pembe à choko boluka bulom so sala po pembe d'origine noir bio pembe ya bio donc yé pena botama pembe ta to ba papa chéri donc bonjour à toi de Blaison, bonjour à abonné sur Fimbouna Fimbo, ben à fan tu as Malele Watash de la presse l'honorable donc bonjour Nabino. J'espère que santé za kitoko. Santé ka ndongo monat. Na makasi ya nzambe tozaka tozo évoluer. Lelo bana poto na yambeli bino Jires Malele, vraiment tozwa moi temps ya rosolola na ye ya kopesela, donc vraiment ya mwana. Na ninga ba Jires Malele bits na yo eroyaki vraiment otiki onzimi otiki Afrique du Sud. Oya na kin au siège. Na ebité bits na okoya na vraiment ezaki na oni na kin. Oui, de Blaison, moni Ermoro balubaka, bat balubaka babi, Kinshasa, non pardon, Poto, Afrique du Sud, dans Libanda Congo, ils ont la cimetière. Il y a bat basala art, la musicien, artiste musicien, artiste comédien, tout sorte d'artistique, artiste pardon. Balubaka Poto, ils ont le cimetière na bango. Ngape na monaka Afrique du Sud, ils ont un cimetière na musa na ya chronique parce que information poto zwango il faut ko bunda na ki no kin premièrement bits na nga ki nanu na vandisa no site na nga et comme reconnu le monde entier nga mo pe na créer visibilité ya nga parce que na bana musalo depuis 2010 mais visiter zaki moi muki parce qu'on a ki na boule na komisa na visibilité na nga pour vendre pe bo moi au moni pe na que non appel au type vidéo bo commentaire ya bien commentaire pe ya mabe po to s'attendre na tout parce que toi ba aimer faut s'attendre na tout ba ko finga yo ba critique tout disons comprends na ki na bits wana ya ko kolisa na no site na nga puis na ki piso makamanga mo privé amour familial privé donc voilà. Bana poto boyo kindenge Jires Malele lobby mais Jires Malele après avoir côté Afrique du Sud koya ko vandi sa mamba site nao malalement to yo comprendre te yo na petite sœur nao Jaël OK besoin tamula yo vana ba Afrique du Sud petite sœur na yo vraiment ya parler malalement ra bu ko lo Afrique du Sud boye beaucoup te na kinawa et comme maman mbutu au Pesimbamba boyi comme maman boya ko fingana tse côté ba famille vraiment on a habité. Pourquoi il a ça maki? Non, on a faut tout na pour na rasuna tana bango te de Blaison.
bakipaka kokolo bataliban tout na chez monde mpanzi bam ko na ba bataliban batutu wana ba bataliban donc na tana été na mamna été na raison na été na bulaka été na lotaka été donc na bu mamna été comment na mamna été le devant il faut te masolo va faire honorable Zakaba c'est mon collègue mon futur collègue pour que minute na honorable ce que bete masolo bat mo le kai kufa déjà na tana ba monter les blaisons kasi à cause makamwana ya mwana mbalamo we ko se we mbamo postulé honorable oui honorable ya mwana Nicolas fo mingi to sola mamba na bagana ba ressortissant changu baza na bango ya osepela pour kalaté mona benaka na moi prince mo tonga mina direction mo bo ezanga prince comprend donc na nengo na bana batamba subite nana batana bango te tana de kufa sito kundaki ye to tshake dans cimetière to tshake a na cimetière kitambo azarana bakunda déjà na tana eti nene ba yo relation na ken piana boye bana ka partir kin bien buyo na ken boye bana pa kaka kuna na Afrique du Sud non moni les blaisons na vie photos à la reconnaissance comprendre reconnaissance na vie yango sala ke lobby na yo ezala meilleur ken piana azande ko mona ebane na Afrique du Sud na ebi ba koloba ko yeba ye na yeba da ken piana kala na mona ka émission na ye zéro travail pa Kadafi Mbumbudi na direct na Congo Mikili live c'est radio travail na Nzondo TV na tala ka déjà na yeba ka na mona ka mais ko yeba na ken ko sala relation to sala ezara na Afrique du Sud premier voyage ba yakana ba Léopard voyage na ba Léopard ngapi na sala voyage pour avant na Cape Town na ka jobu mo tour kaka na cadre tourisme na travailler to na bien beta na to pour ngasa bongo so na travailler mo 2 mois mo full habite na beta mo tour na ke pema na jobu tala ko mala jobu et considère na vana na restaurant mo ya basera na so ba congolais PCB mbote ba vena nga Ali Bokuma na Molokai et ça la quelqu'un pena pa yaka les jours ba uto zo na aéroport pa vena nga Jimbelao aya wana mba moko na moni mon frère ah ya nene ya pepela poser un piano ya ngana ibada ko mo ba ko mboti anga malele journaliste na captain ah malele nene to solo loga to solo de akala mais OK première fois to kutana ngona après yo sala na se ah ngana zonga na captain lobby yo zano na jobu nanu asinga te zonga me ngabe na o ya captain to na zonga captain c'était lundi jeudi bengi ngate malele na o ya vendredi na pourquoi na pas de problème na suis bande ba massa na ngato na ba fait na ngam suto na bango comme ba de Paris na suis ba fait na biso Jimmy Belao na ngati te fait Jimmy Belao nem ta kana ken na Jobu yem ta dans un aéroport parce qu'on a nga Cape Town ba Youssouf Pourada ba Trezege Muzala to zui ngana Youssouf Pourada na kata kara Youssouf Pourada Mercedes ben stocké to zui ken na aéroport to ine na pala hôtel ma mututu comprends les relations na ngapena comment ça y a deuxième voyage. Premier voyage en avant na yemoko. Premier voyage tu vas aller dans tel moko, pas où melati na premier voyage. Deuxième voyage qu'au temps y tous les séjours à ken na je ne suis na Cape Town, tu vas aller hôtel moko. Tu vas na to la mukane to la na ngai na ve Jimmy. Comprends? Tu vas na ken hôtel moko na deuxième voyage na ngai ken ve Jimmy Belao. Ve Jimmy lojabi sont très très bien. Mais pendant éclairci batou, ngai ve Jimmy tu vas aller pour na ken. Comprends? Et grâce à ken de na ba na ve Jimmy. Pour quel temps vous faites du mal aux aéroports, qui a présenté une relation avec vous, vous faites du mal, d'abord, la mission est pas na jobu. Après, on a payé la relation de combattre comment les lots. Donc, il doit avoir reconnaissance à Batou. La limite, il faut que la caméra le contraire, la limite, c'est ça. Pour ingratitude, la monde est parce que les amants sont ingratitude. C'est normal, c'est naturel. Parce qu'on a ingratitude, la monde est na problème na yo na lobaka bola muna osalanga na bomabe osalanga te mais je reste malele na loba bana poto pe lokope ba esenga pe na poser question na moi tam kié hein tant osali na kin beaucoup te na ken bolobi fort bo discuter fort bo bomi ba tout fort ndenge loba biso na kin bo tumbi ba tout fort hein donc tu comprends de loko ana te ponani non to tumbi ba tout te don recadrer de batu moni musala o za musala mo noble le besoin yana bakenda musala o bakenda benanchike na benanchik batanga musala na bango batanga za profession na bango net ba biso ba profession na biso parce que moi j'ai étudié na Afrique du Sud na sala TV présente na anglais ba TV présente na français za lokola présentateur comprends parce qu'on a kenda classe mona mona mutu mo boye musala o ngana kenda classe aya sala on ba ndenge mo boye yo to na pour ça to recadrer batu biso finga batu te to recadrer ka batu zo sa batu na nzela so fingi mère na ngana na zo so na nzela o fingi sere na ngana na zo so na nzela dans la cadre wana
Bana poto tozo continuer la émission na Jerez Malele. Jerez Malele R outaki vraiment Afrique du Sud. Donc banda Afrique du Sud R outaki banda Afrique du Sud. Biso to eba position Jerez Malele azaki mutu ya Watanabe. Mutu na oso ya Afrique du Sud bozala kana e bandule maram nyoso. Mais eyo sala ke Malele comprendre il y a des vrais et des faux. Netinga nga vrai. Nga wata. Kokende répéter il tete ça ça veut dire que na wakisi wata. Les blessés on a eu ça no ingratitude ya monde na ngate. Nga wata sala nga maramusu o na ko ta famille na mta sala nga ngazate. Na ko zala ngapa nete. Na problème na wata te, na problème na la team wata te, na problème na ba taliban. Vous comprenez? Parce que ba taliban tellement bazara kuna trop. Des banani ba taliban des banani. On attend fou la batu sur terre tanga ba komba ba taliban. On a fait ça on attend ko funa tanga ba komba ba collègue na ngalo ka honorable zaka ba baswe honorable Serge Kayembe. Mais bima peke wata mo lo bango bokoka pe présence ya Karine Mokonzi te yangwana yangwana bochana bino po akoka présence onate netinga nga so na ebisaka batu na eloko ebandeli so nga nakenda pa wata na ke attaché de presse ke nanga pena bimisa pena image attaché de presse ebele ba osala média pa balanga balongo na ngati kala ngamoko yo avec na ndenge tenga naza ni attaché de presse na sa no boko pete naza ye nga naza ye ya parler nga za ya parler les mots lo bango ya parler ça veut dire moi na parler au vrai sens du mot donc nga za ya parler na ko ke répéter mais non kende parler na lié fufu na lali pongi na zongi parler donc ba taliban de bazawa na tala ko ngana ba taliban to sangane simba te na tikeli ba taliban la team mais est-ce que ozo mona teke yo lobike yo oza ya parler bango bana mamuso ba attaché de presse siko yo na bango siko relation ni ezala teke ni ne kota na pona bo ebokoma betira ima nini kezalana non cela veut dire monde na biso neto tambulaka etambula bongo monde na biso ya média na ndenge mamango zo keneza kwa d'équipe mobo yo vite na imana ba supporter a vite na supporter imana so comprendre na ndenge wana ça dit na tali pena siko ke non na insécurité pour une grande famille nanga ba mu panzi boy famille nanga cela veut dire na ndenge média ba mu panzi mobo baza mu panzi baza neti en dehors de makamna osala so natali so na kei ba ko triquer ngape la team est triquer ngate wata triquer ngate mais ba taliban ba ko triquer bena ndenge système malele obi maka bona mata moto malele catch tu comprends malele catch siko natali ka na pour maka bona comment ba taliban bosa na mu panzi mais sona mnake pa wata na pale na okendeedi mayebi biso to lingi to o la biso clair o lo bana biso clair ba taliban ngo banani ba kombo na bango to yeba ba sema babe tu bango benga ba taliban ba Karine Mokonzi na ebiete ba Jaël inenan ba to nyoso yebiti ba petit na oyi bango bi bango te nga na bika ba taliban ba to bazaka contre nga o ba contre biso ne ba taliban ba mu panzi o bango kolo ba kombo na suna tana bango te ka kimpa kan kokolo na suna tana bango te de blazo na komo solo maka mususu bango ba kanisa lokwa so ba che kombo na bango na ba émission na biso de revivre to vivre à 100 ba kombo na bango to so mona tena ba YouTube to beta ba 15000 ba 100000 ba 30000 vues sans kombo ya ba taliban. J'espère que malobolobi yondo lobi na habité marambolobi soki wata na motema na ye en considérant parce que nga normal hein des blagues nga normal ba tu ba comprendre na bango ndete nga na wata comprendre héritier c'est moi c'est héritier na ko trahir jamais la team na ko trahir jamais héritier ne vitande pas problème place mo boye ba tu moto kana na bango te ba ya 4 yango mona ya monga pe la beta na moi na kindaka moi na kindaka sous répéter so na posa wata na ko mela na WhatsApp na ko mela na Facebook so na posa ko parler na ko parler. Ça fait combien de temps j'ai eu na wata beaucoup de temps tout coûte na biso tout coûte na dernièrement na kena parler chez avant ba dit mo voyage na parler chez wata avant comme ambassadeur suprême ou comme ambassadeur suprême de la paix na ça qui na parler jour ambassade suprême pe na kendaka na parler. Merci mingi bana poto tozo continuer mission na one touch honorable quoi vraiment na habité malele deuxième position ezali ke oya ki ko pesa position pa ya Ibrator yale mbuzi
Ba sa position pas ya Ibrator. Mais il y a parlé na bien. Mais yo comme na tamoko boye, Mikolo to monika mbala moko inapexi. Yo na Ibra na habité. Les premiers années de Blaison, on comprend le ngala mo na libanda premièrement. Na mo libanda, mais trop de visibilité ba place et qui ça va vraiment valeur. Muta no apesa mo valeur, so comme mo na tropé et comme appelle moi manquement Mickey. Papa, mais ce qu'on a n'est pas normal. Ibrator là, il y a la zanga. A uti Lubumbashi a uti Okunda mer. Papa, de Blaison, nazana polémique na mission. Polémique pendant la mission nazana ngote. Est-ce que pas Ibrator vraiment, il y a qui attaché des princes, bio il y a qui kana kantika qui nenge le bité. Ça te pas attaché des princes à Ibrator. Attaché des princes à Ibrator à Magali ici. Na Saranto là. Ngana yaki pona soutenir frère nanga yale mbuzi soutenir na ndenge na ça ele promotion makambu na ça ele premier contrat zaki promotion ya showbiz bomona résultat showbiz de Simba papa Chéra Zalara sur place showbiz de Simba ba showbiz to betama ya yale ndeleki Simba bien sûr après concert bolela fort bolela mabe hein tricage salama la porte c'est comme maramuke bino bana parler comme maboyo te bozela oze batele mabanda ngate ngana na macaron nga ba pianga ya presse na kota mais parmi les deux personnes attaché des presses, mais ce qu'il faut comprendre, il faut que le micro tout naé. Pour nga naé mamona te, nga naé attaché des personnes let nini macaron na ya presse, na kona l'accent na ba sécurité na presse, na kota na nga nazala honoré. Na so li banga devant public. Ya gaya je reste malé le wanta chipé ça ntango. Donc ça veut dire nous les Simba marambe Simba. Papa, nga za na première mission. Bana poto vraiment bolanda biso na pesi mote na vient nga Willy Moucheni code mondial hein vient nga Doudou Kola Doudou Makolo na peso mbote place ozali vient nga Kayembe hein maison d'habillement moko hein confort maison d'habillement confort il y avait nga Kayembe le jeune premier hein na pesi mbote place à Silikozala vraiment on a bi malele ça la analyse moroboué parce que na biki yo posaka makasi côté ba analyse na ba générique nyonso ba beti o ebimi d'après yo ko loba tous à la sincère nini et simbi nini ezobeta ba blaison tous à la sincère moni na loba ilo moto sala ba analyse to sala ba analyse base quoi to ça analyse na sinane o ebeti o eza visible o ba consommer en trop to à la clair. Ce doit ça l'analyse sur la visibilité. Tout le bac fallu pour pas. Générique est mis dans moins d'un mois, mais ils sont plus visibles que les autres génériques. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on dit qu'au bêta, il y a des génériques qui sont bêta. Fabriquer ça, c'est dans sa locale bêta qui n'est pas en haut. Dans sa lipéka robin, notamment voyez. Et bêti pe. Fallu bêta voyez dans sa macole bien ici. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça est clair. La mission générique est mise à 4 dans marche 5. Brigade a mis ça générique, Ferrego a mis ça générique, Fabrica a mis ça générique, Ibrator et Nani Robin au Mundibu n'a fallu. Ce qu'on a générique, il y a soit. Bossane Kabose. Kabose pas mis ça générique. Boukambeto. Ce qu'on a générique, il y a un nyos. Générique, ça doit ça la commande, ça la analyse. Bossane Pepomba Niance déplique. Oh ouais, Kabongo. La générique, il y a un nyos. Ça la analyse de la générique. Générique est le plus visible, le plus consommé. Et un générique qui a fallu pour pas. Dans moins de peu de temps, à comme il y a 3 millions de vues. Par rapport, il y a un générique qui a déjà avant. Kobeta, tu as une boîte, tu as une musique qui est le plus consommée. Tu as une boîte. Malgré que tu as une boîte, tu as un générique qui est parti. Mais tu as un générique qui est parti. Quand tu as dans ce local, dans sa lipeka, dans sa makolo ya Fabri, ya Fali, ils ont consommé. La générique monsieur très dans la densité. Pour tout le banc clair, il y a une densité. Quelle danse mot clé exact. La ponanga, la générique ils ont consommé, fallait la première, la générique ils ont le plus consommé. La générique est bêti. Fallait azali, Robin azali, fallait la première. La générique le plus consommé fallait la première. Pour avoir consommé plus de 3 millions de personnes. Mais sur le total, la générique est bêti,
azaye azana balé qui nemi balé Robinho na Fabregas sikoyo na biye malele est-ce que mbalo ko pesa hérité chance na générique na mbalo ndenga azu ba Bexi azu vraiment ba animateur boko pesa chance mbalo pesimba what azana monsieur le chanteur azala jamais muta générique comprends mais na bike makambo ça 5e vitesse et na mama makasi Bexi mo na combo et mystique Mama linga mingi koto obi mikolo obi soki mukie kotiti tokenda la boy te wada sasika so mukie kotiti te ça comprend donc to pesi ka chance na bi ke no Bexi da combattant solo ambulance plutôt yebi abinisa ki batna badiemba to pesi chance wana mambo ça mana bien keba omona rabe bu Bexi ambulance zana me penzadi esimbi pete parce que olobani je ne crois pas nzadi ekata mesusu ya solo je ne crois pas bana poto bosolani batbobina pena batbobina tolo bato binati kala mingi te wa poto ezonga nango ba conseil ezonga na poto kala mingi te de blason tono sola sko makambo na Château Rouge na tebi pena boye Château Rouge na oppressé la makaba boye ba filmer même temps dans la première congolais filmer na Château Rouge ya solo oui na ba conseil ba Zénith ezonga. Oui, merci mingi bana poto bozolanda ngai à travers le monde. Na sepeli mingi vraiment ko pesa mbote na ba oya nga vraiment na linga mingi na pesi mbote na Papa Jules César motema ya Dembo Kibonge na pesi na souhaiter ja ba joyeux anniversaire na grande sœur na nga Dembo Kibonge na souhaiter déjà na pesi mbote na vie na nga Nixon boutique Nixon boutique Nixon boutique to la tate ka de blason ta la ta tala ka nena lati bana poto ka nena lati boye mtalati singeza vie na nga Nixon boutique vie na nga Jimmy Belao vie na nga ya prêtre on a venu 3 fois prêtre 3 fois azala prêtre na Kenya a commis prêtre en Afrique du Sud azala prêtre na Kenya 3 fois prêtre vie na nga Jimmy Belao na peso bambote belé malele na ko tokoki vraiment to mi ko chuter vers la fin émission na biso okokolo bandenge nini na moi tam qui est oka kileki tozimba mo de mort ya vena biso moni production na ADT en Kimpoui vraiment na habité yo d'après yo sala ki ndenge nini okokolo ba vraiment nini na maison mère et pas ya président Wera Centre de la forêt non moni liwa eza naturel eza nzambe ndaebi le problème eza muto akufela ta yeba pasa liwa te sono akufela te ata proche mo ya yo ya pembeni oyeba pasa liwa te tellement biso toza ba orphelin to kufela ba maman to yebi pasa liwa to yebi ndeni ko perdre muto mo très cher pour na yo moni ko perdre ba to lokwa ba ve moni production to ba DT ya Kimpoui na orchestre ngem musique maison mère ezala déjà tâche mo ya pas si vient na tsala nango ba cerveau monteur ve moni ba travailler trop ADT ya Kimpoui à travers tout ce que aux alara média na wenge musique maison mère ya Kimpoui ndem tazaki nango comprendre donc eza pasi na pesa ba ba courage ba continuer eza liweza naturel lobi pe ko zo ngai ko zo ye ko zo mutu mususu donc eza naturel to partager déjà to va partager marqué ba mususu maka ben grand na matanga wana mais to yebi kaka nzambe nda yebi babi eza lokola mbila et la place nous on était na ngwezali so to mbila za wa était là le liweza naturel mutu to akufa génération na biso elonga génération biso ya da biso tout oleka ntatika la ate. Merci mingi je reste malele na pesi mbote na maman Pauline Lumumba maman na nga vraiment ya mutetela na peso ba mbote nga moko pe mwana mutetela mais oui nga moko mona nga owanji tara ki tetela moko owanji ki bongeti non maman Pauline Lumumba na peso ba mbote place ozali vient nga Gauthier mascotte vient nga ya prêtre ingénieur à banque vient nga Gauthier mascotte masala nga Hervé Mawete yo mozara ya parler donc talara yo na lelo fort malele na habité rolo banini moi mot de la fin pona batnyo so balandi biso ko pesa conseil nini non malo ba mingi na pesa sous conseil na batu te po mutu so pesa conseil au ma prêtre so bise ke na ko sala boete ta malele alo balanga boy donc nga pesa sous mutu conseil te so bo mona mambo sala ke za bien bo sala ngo so mona ngo sa mabe botika comprendre so za bien bo salaka so za mabe botika papa na remerciement na nga na vena nga Jimbela ou 3 fois prêtre besoin mbata na South Africa second hand na pesa sumbote na
Papi Boza, le premier ministre Papi Boza, na Fondation Monzali, Fondation Billy Fumu, comme maman Billy bon séjour à Matadi. Nabi bientôt au Hollandais, on n'a pas que Fongola sous Bakoli, pas au Pessabatou. Na bo santé papa Nespoir, Guilendor Omelonga, Babi Fondation Zifo. Zifo Fondation Brita Zimakanda, donc voilà, Batutu Balanda Ngai, héritier Le Sanga, héritier Fernando, Jano Bamba Tofa Boss, Venanga Jimbela ou Venanga Raoul Moulobo Tour d'Europe, Raoul Machoupe, Raoul Machoupe, 10 modes de fashion, Babi Moutao contrôlé, Chapanoana, na PC Mbote, na PC Mbote, na Patrick Kwama, Landrine Zenza. Bapese mikolo ki salibandi bandi esi kwama ya solo bapese ki salibandi on n'est pas Dr Kim, Dr Kim Kambala, Joël Landou derrière la caméra, il est à claque demi-réal Crisco Louvan des jeunes Zaïrois à Lolo Gucci, partenaire officiel. Partenaire officiel. D'après ce bon séjour à Kinshasa, Manassé Moukoko Ebenezer, na Edi Momatre, na Kina, on a pas si mbote na batu balinganga, le 17 fois mbata, moninga ya Clarisse Masikini, Bosani Basser, Te Basser na Bosana. Bon, te famille Malele, famille sacrée, les lignes Malele VIP, Fifi Malele, Ambrasine Malele, la maman Malele, la patronne, la brésilienne Nicole Malele, Sandrine Malele, Maléline. La patronne a vraiment la personne mbote place aux alliés. Maman Malele. La maman Malele, hein, vraiment. Donc voilà, toute la famille Malele n'a pas si mbote. Yobikaka. Merci bana poto. Merci na yo ki bonge. Courage et sous na bi ke musalo da rapasi. Batu ba moni yo, mbala pembe na se bon da batu tu ba ra pembe o pakola ba mbi. Tu na mbi ste pembe ya bio. Blaise ki bonge. Ntete la solo. Ndeko mama Pauline Lumumba. Pasteur Moïse na pesi o pembote. Batu tu bolandi biso. Oui, merci bana poto. Na sepeli mingi, vraiment la pesi mbote na ngai na vient na ngai Guy Kambo. Hein, vient na ngai Guy Kambo, petit nazo zelara attente. Hein, na pesi mbote na Soule Kauka. Vient na ngai Soule Kauka. Hein, talara liso mokonzi. Soule Kauka na bosa nte Koko Dilaso opéra. Hein, na bosa nte Dora Kamba, motema ya set, hein? Depuis kuna na poto quoi. Dora Kamba na peso ba mbote siko zali na pesi ba mbote na vena ngai Pichu vena nga Pichu Boyombo, hein? Vena nga Pichu Boyombo na peso ba mbote ser na nga Angel Msueli, na peso ba mbote place aussi ko zama Bibi Cheba mama na Kerim na peso ba mbote belé na bosanité ya Willy Moucheni code mondial, hein? Vena nga Doudou Makolo, hein? Talara place vena nga Doudou Makolo, Chris Kibonge wana petit frère na ngai propre ya kati motema na bosanité Kayembe, hein? Bala poto o nyonso alinga la ta bien, o nyonso alinga la ta bien na kin aya na boutique confort, il y avait nanga Kayembe, le jeune premier, hein, le jeune premier de Paris na PC Bambote place à Siliko Zouama, papa Jules César, talara venanga prêtre, wana beau frère nanga propre, ya prêtre, hein, vieux wazana mbongo ebele quoi, hein, motema ya Dembo Kibonge. Vraiment na sepel mingi na pesi mbong mingi mbote na Joël kuna na sima caméra talara muta filma Jésus na bosa ntemasa na nga sete Gucci à Lolo, hein, à Lolo Gucci. Donc na peso mbote place aussi ko za mabana poto, vraiment to kutana la prochaine check.